Lisolo na biso na 3e saison tolanda koyeba mosala. Voilà mayele oyo moto atiaka na mosala yango nde tombolaka ye. Esalaka ete bato bandima ye ya solo. Moko babengi agent Amadi na la police. Bapesi ye dossier a retrouvé ebembe ya moto moko bauti koboma. Soit disant ki asali suicide. Kombo na ye ezalaki Ken. Atiki mwasi bana mibale ya mike ya basi. Atiki pe semeki. Atiki cuisinier. Atiki pe yaya na ye chef inspecteur. Tolanda. Voilà chef na bureau. Aza mal à l'aise, hein? Natango moko. Oui, oui, entrez. Nani wana? Elekine nini kuna? Est-ce que ozwaki information moka bien te na moto wana oyo alobai ke ayebi makambo? Te chef. Moto yango ba attaquer na un inconnu. Ngape na suite ante ko na ye makambo nyonso. Moto nini wana attaquer? Moto moko batindi po empêcher nga na mission nanga. Empêcher yo mission na ndenge ni. Bon, na solo ba fait assurance. Na ça très sûr. Moto yango fait to so la zana ba réponse ebele na ba question na zana ngo. Mais si quoi bungi na ye akimi. Bangi akimi nana bangisi. Est-ce que au lobby de chez les solo na moto mususu? Oui. Moto yango nani? Yo. Ngai. Oh. Bon, nga na ko continue pe moto te empêcher na mission. Oui na yebi. Mais ya upeso ka musangai. Nani yango ko tinda yi? Bon, likambote chef. Bon, na koluka ka moto yango na yebi ke na upeso rapport. Oui chef. Bien joué agent Amadi. Après qu'on pèse information balandie na un inconnu ake koluka boma les témoins. Mais moto yango pe akimi. Les témoins pe azana bomoi. Lisolo yango pe ebangisi chef. Oyo nani Elena. Oyo nani Akwam. Nzoka nde babeta kakati batu bayebaka te. Oyebi bebe na ngai. Makambe bima kitoko te. Makambe zobeba match ya mabe. Oyebi Ken abungi ebembeza te. Siko to na pouvoir ya rozelo kote simana ye. Ndimela ngai. Na kan s'appelle Kambangwa. Mais agent Amadi a koti affaire oyo. Azolandela biso na ba détail. To continue malamu te. Bon, si on a tel pe likamba accident na yo. Nazo ndima ke mutu wana mutu moko boye a piéger ki voiture. Ndeli kasi mutakoluka yo kufa boye. Namoni okanisi mabe. Bon, eza voiture ya famille. Bon, mutu nyoso kati na biso akoye ko utiliser ngo. Nandimi ke eza mutu mususu nda luki mabe wana na ebite nani? Ah, doba planifier na libika azala prudente. Webi na lingite loko mabesi ko ikomela yo. Potozo préparer plan B. Oh, kitoko na sepeli makasi. Iloko ko yela ngate. Oza sûr? Oh, tout va bien. Kobanga te na kanselo o mona sala. Mais lingi po kanisa. Zala pe prudent. Nzoka na masolo akati bazalaka. Suspense balaki monduki. Keba agent Amadi, keba agent Amadi moto moka zawana. Mbala moko kiti vitre. Oyebi kenalina kufa likona yo. I told you from the beginning. Na lobela kiyo da déchet de bandeli. Yo ndima ki kop. Moto yango ye yo abima ki témoin. Mbongo no yango yo. Merci. May I ask you? Neko pose kaka question moko poni ozokosa. Na yebi ke policier alobaka vérité. You are paid for the job. Yo ba futi na musala ka kosali. And that is all. Pe esili wana. O etikali conseil na pesa yo komi kota te. Pona bolamu na yo. Bon, d'accord, likambo te na comprendre. Abongisaki moto moko apesi ba code, a se comporter comme un témoin, a komi pe na lia rendez-vous, a futi mbongo pour avoir information. Docteur asali test. Voilà résultat osenga ki yango pona test ADN. Alors test lobini. Yo moko tala. Balingi baye ba vrai responsable o atie Zemi na Elena. La jeune fille o azale ki a Sonia. O asaki accident na motuka. O ezani. Ngai pe naza choqué lokola kaka yo.
donc ken yete tata ya bébé oyo. Mais mwana mwasi affaire quoi nga keza ken? Oui, pe akotisaki ye na kati ya testament. Oh, eza ke corps ya ken eza ya kokundama te ebungi, donc lokola bakundi ete, donc moto aosimba testament aza te. Oh, nazo comprendre. Oh, Amadi lukana no Amadi. Donc yo sikoyo okanisi nini? Action nini olingo sala? Bon, nalina kendo visiter mutu moko sikoyo. Zemi nzoka ya mowei te. Kena bato akufi atiki zemi te. Test e révélé ke eza moto mosusu. Mwana mwasi na zemi ye wana. Elena liboso ya ken ya Amadi. Nebi nanga te pour quelle raison ekomona nga? Naza eloko pe ya malonga te na ebisa yo na ebi pe makambo ndenge bandaki te. Lobelanga eza ye nani? Est-ce que eza cuisiner mutasali yango? Nazo comprendre te. Mitune bandi. Na palin basalaka ba semblant yekuna na cuisine, yekuna na salon, nzoka bazaka na bakope na bango. Pour tout le monde déjà bisika ba okutana. Ah bonjour chef. Obengi singa? Oui. Yeko vanda wana. Oh vanda s'il te plaît. Mutu swaza na ngambo miyebaka. Atako vande komi ya kolenga. Bon, siko azawa. Boso la kambango botuna nanga bosela nanga to katapeli kambango. Nzoka utaki na docteur po ala kisa test ya grossesse ya zemi. Siko bango bayambika mukanda. Bazo découvrir kande sikoyo. Elena tangwa tangi. Oh. Tala ozo comprendre te olizo senga ngana bana go expliquer yo. Na yebi na te makamio lingolo baona. Tala peut-être. Akban yoso na idea nini? Na yebi ozakato pokipe ya na kozo peta mingi te. Nalika na comprendre. Est-ce que yebi ke Elena oyo zomona zana zemi? Zemi? Elena zana zemi. Miloko nazo comprendre te. Pona nini akosaki ngai ke non mais c'est ken nde mutatsaki zemi avant kufa. Alors que zana ngoye te. Oh, ete linga te chef. Na yebi. OK? Mais ce qui ken yete mutatsaki zemi. Nani kasi? Ah chef nazo comprendre te. Oh, osako kizenga na sali likama mabewa. Omoni teke likamo batu bayokani. Assez, toi c'est toi agent. Et comme ikol banini ko ba rimera pamba ozolanda, ozana preuve te. Dès que tu n'as pas confirmé que test est véritable. Yangona soki o est vrai. Alors c'est illégal. Oui bien, c'est illégal. OK, c'est illégal. Mais quand même n'a eu quand même un rapport. Non chef pardon. Ma tête était pardon. Bon, c'est comme si nazo tout non mais zo répondre ngate. Nakansi mwana mwasi wa ibisaki yo. Nani tata ya mwana? Wache ezemi. Nani yango ache ezemi? Webiye? Uswat? Yonde mtoche ezemi. Mban! Agent Amadi, très professionnel. Sonia ayuki makelele atie matoi alingalanda. Parfois balingi bakanga moto asali mbeba. Dossier mususu ebandi. Nani atie ezemi na Elena? Batiki na no dossier ya ebembe ebungi mokolo makambo. Siko tolanda. Semeki na semeki. Na lobela ki bien, comme ma moto na dossier o ekobebisa makambo. Na comprendre. Mais ka ya ko luka ebembe o ezako bunga ezaka facilité. Voilà pourquoi na lingaki ye Amadi akota likambo yo. Eza pasi alinga akozwango te. Pese ba instruction, pese ba limite. Oui, bon, c'est facilité. Parce que selon ye, ce qui a l'outil cause ya liwa, ya motoyo, ndeko luka siko aye ba place corps ezali.
non yango pete eloko tozoluka sikoyo eloko tozala ngo besoin ebembeza wapi tomona ngo nanu tosala enterrement oyebi moto akomprendre déjà ke ele naza na zemi oyebi ya mobali nanga pete ya mutu mosusu mais azo suspecte apam oh donc banquette ezotambola ko akpan kasi cuisinier akpan mais ndeko na mwasi akokimikitisa na niveau wana te quand même yango mpe nakanisaki oyebi ke ti akoya kocomprendre mpena vrai moto atie ezemi mpo ele na ye moko akosi ke eza mobali na ngai sikoyo ozomona teke moto oyo azopusana na vérité du jour au lendemain azokóma kaka pembe na vérité bon nandimi makambo lobi mais akocomprendre eloko te akoki mpe koyeba te bon esengeli sikoyo na affronte ye salango mbangu salango dès que possible bon ça va tikelanga likambo oyo moto mpenza komolekisa balimite bazobangela agent amadi mpo koyeba mosala nde eza kati na ye makambo ebatama ekomi koyebana ele naza na zemi zemi yango mpe eza ya mowei te mpo banda kosala kaka ono meseke natiaki zemi ava kufa accident mpe esalemaki ele nabiki na accident makambo ebele ezali awa rendez-vous na boîte esika un témoin soi-disant toyebi na biso ke témoin aza te mayele ya madi nde créaki un témoin azofile toujours akoti na boîte na cadre ya banquette quoi ake mbangu wapi abimi libanda servante oyo aza suspect nzoka alandi ye mbangu mpe akomprendre ke moto oyo mwana mwasi oyo batindi ye agent amadi ayebi sikoyo ke basuspect baza ebele batikali mpe kotobola pine na ye na nsima akokende ndenge nini do bayebi ke akosala mouvement mwana mwasi oyo nani agent amadi atimbeli ye koma abengi tosonge na ndako batikali basola toyoka alinga alesa sheri na ye na cadre babolingo kwa bayebisaki ngai ke non agent amadi autaki ao lelo oui siko alobi nini mpa na yo oh ye nde moto azogere dossier ya mobali no akufi kasi kende otuna ye nga te bon ye nde akutani na yo ntango azalaki awa alors fallait quand même aloba quelque chose epa na yo alobelanga nini bon naloba bien eza eloko moko oyo yo mpo koboya moto ayoka tala Sonia naza lokola yo te mutu abombaka basekret ya solo ngai ye natuna nanu sekret ngo nini oyo ozolobela nga wana sikolingi tosali sikoyo olingi nabanda sikoyo kotanda basekret nyonso naza nango mais de toutes les façons ata kutu nga naza na basekret 10 eza compare te na oyo ya yo eleki ya solo oui oyebi nini naza posa oloba makambo ebele te tiango na motu na yo kala mingi te kala te yo kozala expose ekoyebana mpe kosambwa donc c'est que leki azosutuka yaya azotuna mituna likambo na zemi kutu yaya yebi na ye moko aza na retard donc secret eza nango te bango mibale bazalaka na ndako moko cuisinier moko semeki ya patron mais nzoka lisolo akati ebanda toluka tosala quelque chose sinon vérité ekoyebana mpe naotikala na choix te bon il nous faut quelque chose tosala eloko mbangu toluka solution rapidement
toluka ka eluka kosala ube badocument mapangu badocument mituka kozwa ngo kokende kobunga sinon tobebi na biso nayebi na ngai nayebi mais question awa ezali sondeli tozwa badocument nayebi ya na nga bien nayebi ke na batang oyo esala longoli badocument ke nango quelque part elai na sela mutu na yo selaka mutu na yo tala esengeli tobima awa tobunga dès que possible sikolobelanga nanu boye kopa adozobangisa ngai na ntango wana agent Amadi azobeta bakalkile. C'est comme si moto akufi azalaki na makambo na bato nyonso azotuna mituna likambango na ndako na ye parfois na mwasi na ye oyo ebomi ye parfois na semeki na ye yango ebomi ye ou bien parfois na cuisinier na ye yango ebomi ye pa azwaka bafoto ya basuspect nyonso alalaka nango mpo azwa bainspiration. Voilà Akpam le cuisinier, Elena leki ya nani ya Sonia, c'est Sonia semeki ya Charles le patron na yeto chef na ye na mosala. Qu'est-ce qui se passe na tuna nanu? Yango yo chef nango batemi na sima makambo za wapi? Ndeno mikoti na makamba boye. Nene apesa réponse. Voilà ba calcul ezaka apasi. Nakanisi il y a un moyen à solution. Nako comprendre bien comment. Bon, azo ba idée. Agent Amadi alala kasusu te ba confier enquête oyo yepa linga komati na suka. Abimika na butuana. On dira koti na sika moko boye suspect. Abani ko luke loko o est important nini yango. Abani ko luka. Mena tu na koti wapi? Epa ya banani na chambre ya nani. Po batika ye azwa accès a koti pe a komi. Bon, aza policier bien entraîné. Aza agent spécial. Azotala mouvement po ayebi ke bakokanga moyibi to mobomi to bakokanga ye na kati ya mouvement. Na kati ya tiroir ake komona boîte moko na kati ba photo. Justement, ake ko découvrir makambo oyo eyebanaka te. Chef na ye Charles, soi-disant semeki ya Sonia po leki na ya kufi Ken. Mais ba photo ya bango nyonso ensemble. Sonia, semeki na ye Charles, ba photo ensemble. Donc ezala likambo moko ezobetama lisolo kati deje zalaka. Mutatimbele yango agent Amadi atambuli akomi quelque part chambre yango na ebite soki eza ya bango ya Sonia to ya patron na ye ya chef na ye Charles. Donc azoyeba ke batu moko deja babeta masolo kati me yebana nanu te. Suspense. Donc, chef na ye Charles a okosa. Atiaka pression ndeti ayeba évolution ya enquête. Nzoka ye moko abata maranasima. Akenda koluka semeki na ye po babete masolo. Nalo ba vérité zo sa musala bien. Merci Bingaja Gaspard. Alors, ponete to sangani ensemble, to sala boulongo ensemble. Na ko sunga open enquête. Mais tala ezala ngo déjà retard pour na ko mosika. Bon. Nebite mutango o bapesa ki dossier akomo lukala ndangai. Olobi mon poani. Omoni premier aboyi. Biso nyonso toza ba officier moko ya malamu. Bon. Naza ekinde na tante ko landela ngo ndenge yo landela yango. Naza na tante naza ki pe mal concentré. Donc pona ko sukisa ngombango.
olingi botia innocent moko na prison pe bokende ko libérer moto azosala makambo ya mabe. Ah bon? Obiso lobi bongo za ndetse ofinga nga. Agent Gaspard na ye awate pona loba makambo yo esalaka lolendo na yo. Excusez nga naza musala usala. Bon pona demande na yo. Na tango mosusu lelo te. Batu babande kotelemela ye bakomi koluka basangana na ye. Ono na tiaka point d'enquête ngoa. Tozaka biso nyonso ba bon officier na kati ya la police. Alobi te nakomi mosika. Ye moko azosala enquête ake koluka moto ya sécurité ya lopango po ye kuta lobaka ne bien asolaka na ye pe afongwamaka na ye pe. Donc azopesa ba information oyo ye penza aza nango besoin. Azotuna ye pas zo répondre. Atuni ye pas répondre. Bon, masolo ba beti to yokite mais c'est comme si ba information importante c'est l'équipe. Et c'est l'Obami. Atikiye a eu l'information et puis enquête et ça progressé. Agent Amadi koyeba mosala tala ye ndenga tiaka mayele na mosala na ye. Et juste après nani azofongo la porte moto ya sécurité. Donc a commis le la espion to complice oyo agent Amadi azotinda poase la opération na ndako. Bon agent Amadi c'est kazo futa ye quoi pour salaire azoka na ki sentinelle awa eza malonga te a créer ba cop na ye nzoka siko akoti na chambre ya bana iloko nini na ekoluka na tango na bana baza kolala. Ok, akika kozwa kisanola azuka kisanola esili nango omekop nini ayeli yao mwana mobali keba okoti na chambre bana mike ya basi moto aganga te po soki moto agangi ba dossier baluki ake kozwa sizo na makanisi eloko nini azomona alinga sala nini abatami asimbi sizo do batindi ye penza po asala eloko oyo bana pongi bandoto pe ya kitoko. Nakanisi balota tata na bango ta kufi posimaliwa ya tata enquête moko zawa ya kafu kafu ye batindi azu sizo sirma akata soki ekomi nini pouvoir a Samson ya mwasi yo ndenge nini mwana moki akomi Samson ne kaka boye bazwaka secret ya makasi ya Samson dalila mutate kaka Samson awa moto ya sécurité akati suki ya mwana ya patron na ye. Donc kopa ile ya yango yo totala boye suki yango abombi yango jalousement na sachet. Donc mutatindi aza nango besoin. Akepe kokata ya leki na ye do bana mibale bakata basuki na bango. Faut ça la lier bien pour bakopa boza risque yaona lobika kala mingi te awa keba mwana moke ya mwasi aganga te ata baswaki ye na ngungi agangi po na ngungi
eko baluka agangi po mwana mobali moka koti yao mwana mobali yango pe ya koyela bakanadi ya nkuba mbala moko babaluli dossier boyebi kaka eloko nalingi nalobela mpo badossier yango mikolo ekomi na succès fort ntango akoti azwi sizo akati basuki amemi kaka pouvoir ya Samson bana mike bakomi ba Samson ya basi mission accomplie mbala moko abimi akepa docteur nzoka nde agent Amadi alinga yeba basala bateste ya nini. Est-ce que makambo nyonso eza nécessaire? Eza très nécessaire. Eloko mwa monene batemi ezosalema nga nayebi te. Alors eloko nazokanisa yango oyo tokoyisa ide nani abomaki Ken mpe abombi corps na ye. Très bien. Bon, nabanda mosala mbala moko. Please, s'il te plaît, naza na poso osala yango réponse ezala rapide. Azwi mpe moyen kokopere na docteur. Voilà na bureau agent Gaspard alobi soki makambo ezokontinue ka boye donc baopesanga confiance te na bakonzi. Avant Amadi akende congé agéraki 4 dossiers alongi yango nyonso. Mais mikolo nyonso nga badossier na nga nazopesa ta solution te. Moninga nzoka azoyoka mpe mwa zuwa mpo basala mosala moko me ye badossier na ye esuka aka na nzela. Menga na ye mpe antuka to apete moko aza mpe masuwa na ngai siko ye ndenge nini fo bakonzi bapesaki badossier balingaka ye. Non, makambo fesila fo nasala quelque chose nasala ngo mpe mbangu keba mutu aboye akozala vrai mobomi toyebi mitema ya bato ebombaka nde makambo ya pasi mpe ya makasi. Oh, agent Gaspard chef, oh namoni yango surprise nano visitanga te na ndako nanga nakanisi il y a un problème. Il y a quoi? Bon, tout va bien chef. Eza kaka ke nazana eloko moko ya urgent nalina lobela yo. Alors eloko yango ya urgent eloko ali ekozela lobi te. Eza agent oyo lingaka mingi Amadi. Agent Gaspard. Oyebi tika kolakisa jalousie ozalaka nango pa na yo. Jalousie ane simba eza malamu te. Bon, nayebi te so ozobenga ngo jalousie mais mbala oyo agent Amadi oyebi ke aleki ba limite aleki sindelo. Bon d'accord, sikoyo mbala asali nini chef? Oko imaginer agent Amadi azosala yo banquette aza koespionner yo chef na ye pe azomona lokola suspect na crime ya leki na moko Ken. Et bon siko lingolo banini wana exactement ndenge tuni na bana koyoka ye na moninga na Felix baso bela likambango yanga pe na teki matoi kutu na moni na ba photo azwaki ba photo ya yona mwana oyo bobota bon na meki na bandenge na ngana sala nyonso pona kota na nkete yango mazobo ya na kota nkete yango. Oh je vois. Bon, agent Amadi alinkaka nde abebiselo mosala me kobanga te nayebi na kopeso merci mingi mpona eloko ozolobela ngai. Merci mingi chef te ngane na opeso merci. Tangu agent Gaspard azosolola nzoka bayokanaki bon nzoka nde agent Amadi azwi ba micro a installé agent mosusu ake lokola espion ake kotuna chef na bango mituna bazoyoka ye mbala moko. Donc ye palinga comprendre vrai mobomi aza wapi. Agent Gaspard akei tango chef atikali na comprendre agent Amadi aleka ba koto oyo ayaki komona ba photo nde awa eza chambre ya chef na ye yepe mpango aki kotala ba photo nzoka nde azalaka sirma na mwasi na bana oyo baza suspect na film. Atali ba photo nzoka eza kaka kanisaki moto atiango maboko po ba preuve yango wana mwasi yango nani bana ngo banani.
Yepe akanisi bien c'est que mutu moko aza sima na ngai. Donc ba geste na ba mouvement nyonso mutu azolandela pe vérité kala te koyebana. Asu téléphone alinga benga abenga sikoyo nani sûrement ka moto oyo bazolia cop pe bayebani masolo. Donc un suspect lokola ye. Allô Sonia. Hey! Agent Amadi azo landa. Atuni, est-ce que ça va? Et loko na royeb sa auto sala quelque chose pour agent Amadi. A comme ko comprendre ba mouvement nyonso. Et c'est to bomisa ye alongwa dès que possible. Pe na osala ngo. Yena Sonia bazana ba kopa ngo. C'est que babanda ko bomakala. Po bango komba ko boma ba déjà baloba ngo. Ah. C'est comme si oncle Charles a zobong sa makambutin. Qu'est-ce qui se passe dans ndako na zuye batin? Il y a nini? Papa Koufi, nzoto na monanité. Papa kulu tupe azosani makambo malamu te po na koluka criminel. Sikoyo. Batu ba ko ngamuluka loke makambo zobeba. Na comprendre yo. Mais na moto lobela nyusu na oncle Amadi. Bon, ngaza confiance na ye. Nabini na osala. Ngape na kanisi to lobela ye. Ah, bana bakanisi. Ndenge nini batu nyonso bazo promettre me bazo sala te. À part kaka oncle Amadi ndazo sola bien. Ah. Bano yo ba mona pe makambu pe bayebi sûrement bevenement. Yango na balobi solo to loba na mutu malamu ezala ta oncle Amadi. Nani wana Elena. Nzoka bango pe entre bango na ndaku. Yena cuisinier babeta akati masolo na bango nzoka ezoyeba na déjà muke. Bango pe mibale baza na ba projet. Donc liwa ya Ken mokolo ndaku ezo profiter na bato ebele. Bango pe balobi toyoka inde basolaki tokoluka document ezala ya mituka to ya mapangu. Tozo occasion kokima mbangu avant moto epela. Seke bango nyonso baza ba miyibi baza na ba copie ya bentere ya bambongo mowei biloko na ye bozwi na ye. Nani wana? Elena azofuye akoti na chambre ya na ye. Alingazwa document ayiba akende na mobali na ye ya cuisinier. Sikwa azoluka po bayoka naki deja ke soki to mizwili yango va to benda na to bunga. Mokili openza babolingo mosusu eza penza ya bakuluna. Bayebi ko sanola ko yiba na quantité. Bazo yiba na mukanda na ba stratégie. Azoluka. Donc pona lopango na mituka batu bayoka na kapo baboma mutu. Est-ce que bomituni lobi boza mabanga bo kufa pe botika ngo. Mutu amemaka mbongo to mituka na cercueil na yazalaka te. Na comprendre que mutu nyonso na ndako akomi suspect. Po Elena kotiawa po yiba. Po oto benga ngo muyibi. Nzoka babolingo basalaka na apwam. Ememi bango babima pe na document moko na lopango oyo. Maintenant babimi te bazanan. Ha, c'est que ceux qui réussir bakobima lelo. Ceux qui peut simbite bakozela. Azuite ha bino nyonso ba miyibi yokati moyiba olinga bayiba yo apwa alandi po bango mbale sema bapeselaki code moto alembi seke eloko ezwami te nzoka pona mapangu mituka bambongo babisusu bamikomisi ba vrai criminel eza kope bango mibale pe bazoluka banginda bazwa babima. Ah, likamba kokana pe simbaka te na mokili baloba ndenge wana.
tolanda. Suspense. Moto nyonso nazomona na ndako akomi vrai suspect. Po moto nyonso akomi na ba mouvement moko brisque, ba mouvement moko malembe, ba mouvement moko bien contrôlé. Nani wana? Moto akoti nani wana? Aye, oh moto lali. Na malemba zumbeli nzoka linga boma agent Amadi bien entraîné, merci. Nzoka batindi moto aboma agent Amadi na comprendre que ça nango kaka chef na ye Charles chef na ye tindi moto un tueur professionnel. Nzoka balingi baboma batras agent Amadi azotia kaka linga découvrir vérité. Batindeli penza un grand combattant nzoka yepe ayebi biloko ngo bien entraîné. Oui bi ba formation ya kotate. Un agent ya la police peut à se défendre na cas légitime défense. Pour la ministre yo, ceux qui babomi à qui perte. Ceux qui abomi à koloba légitime défense. Garde! Coup de poing. Parade. Azuir à setir. Bandeko, ceux qui a kokite, bako zoye babomi. Ceux qui yepe atiki, mabe. Faut boma. Aweza vaincre ou mourir. Voilà un combattant, un espion. Nsokande un tueur professionnel bafuti mbongo pa boma agent Amadi. Akepe boya kutani na mobali ya solo. Voilà moto kondimaliwa na pete azate. Yuma na yo awate. Affrontement bandeko coup de poing. Et voilà ekomaki konzo esala. Voilà pour l'enquête ya Jean Amadi akomi na danger boye. Pene aliwa azui arme na ye. Fukama. Na tindio. Na tindio loba na tindio. Abare arme, Jean Amadi. Bazolukana toujours. Bazolukana. Na bitumba oyo bandeko keba moto moko akufa kaka. Po soki moto moko akufi te, bitumba oyo ekosila te. Coup de feu. Bandeko na yebi te. Meto sambela makasi. Po moto moko batindi bafuti ye po aboma agent Amadi. Lisa sebeti total.